Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ya bino ba peuple oyo bozali koluka vérité esika ezali yango wana tolobi na bino ete bolandaka Radio Zumel 1000 po ete Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ezali kobimisela bino ba vérité oyo bokoki koyoka yango esika mosusu te kasi Radio Zumel 1000 epesi bino occasion po ete boyokaka nyonso oyo tobombeli bino na kati na masolo ya mokolo na mokolo. Ndeko mobali pe ndeko mwasi ebongi na bino koyokaka tango nyonso Radio Zumel 1000 pwede ezali radio oyo ezali kolongola bato kobanga pe kopesa ba information oyo ezali penza kati na bosolo yango wana ndeko koluka mosika te tala Radio Zumel 1000 ezali pene na yo yokaka Radio Zumel 1000 pwete ezali lokola vitamine B oyo ezali kokota na kati na nzoto na bino pe kopesa bino santé. Radio Zumel 1000 Radio ya vérité. Radio Zumel 1000 pour radio on ezaka matata à partir ya suki ezaka suki na France mboka na Belgique na Allemagne Monte volcan qui yangoya bien Keba Zumel 1000 ezope kisa biso makambo oyo soki ngami ko na komi ebotu nanga so na komi ndeni ngami ko na komi soko sakai nanga kaka na bengi ka Zumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini pour na Radio Zumel. Avez raison aïe. Bandeko babolingo mbote na bino baebo mesana kolanda Radio Zumel 1000. Bandeko babolingo na banzi oyo ezali émission na biso ya liboso to bandi pona mbula ya sika oyo ya année 2017 oyo etindi biso ete tokoka kobanda masolo na biso to kufungula masolo na biso ya Radio Zumel 1000 po ete bandeko bakoka koyoka biso lisusu ndenge bamesana koyoka biso mokolo na mokolo. Kasi ya mbote lelo tokoka koyamba invité moko tozwi lelo na kati na radio na biso azie na message kitoko pona kopesa na oitali bongo ba peuple congolais pe pona mboka na biso. Tout d'abord nazali ko présenter ba meilleur V na ba auditeur na biso nyonso oyo ba vandi bongo na mokili mobimba nazali ko présenter bino ba meilleur V pe makambo ya malamu ndeko soki yo zelaki surprise moko na 2016 ekomelaki yo te en tout cas tokosenga na nzambe oyo azali ko contrôler nyonso na mokili asala ete surprise wana ane oyo okoka kozwa yango pe ba solution na bino nyonso oyo bolukaka
butu moi bokoka kozwa yango na kati na mbula oyo ya sika oyo tokoti. Pe équipe mobimba ya Radio Zumel 1000 e présente bino ba meilleur V na ba auditeur nyonso bisika bozwami pe kimia ya Nzambe ezala kati na bino. Bandeko ba bolingo mokolo mwa lelo toyambi invité monene na kombo ya Monsieur Zulu Babela oyo aye lelo po ete akoka kotalisa biso bamasolo to koloba na oyo etali bongo réalité ya bamakambo mingi bato bazali koignore na mboka na biso na oyo etali bongo masolo ya Congo pe pourquoi Congo bamakambo mingi ezali komarche te. Alors Monsieur Zulu Babela na mwa moke oyo ya yebi yango aye lelo akoka kopesa biso na kati na masolo ya Radio Zumel 1000 po ete bokoka kolanda to koyoka message na ye. Kasi ya mbote tokoka kolobisa Monsieur Zulu Babela. Tout d'abord, équipe mobimba ya Radio Zumel 1000 topesi yo bambote ya mingi Monsieur Zulu Babela esika ozwami. Merci mingi na sepeli na bambote na bino ngape lokola na pesi bino mbote mingi Mama Rosalie, Papa Roger, Papa Jack Botamba na ba oyo nyonso to ba intervenant nyonso to bazalaka tango nyonso na Radio Zumel 1000 pona kopesa makanisi na bango na kotanga bakombo te po bakombo eza mingi me bango moko bamiyebi. En tout cas na pesi mbote mingi bonne année na bino nyonso tu na kanisi ete mbula oyo tokokende na ndenge mususu po ete toluka oyo ekoki po tobikisa mboka na biso Congo. Merci Monsieur Zulu Babela. Alors natango Monsieur Zulu Babela na bandi ezali moma kitoko oyo bongisi po ete okoka koyebisa na bana Congo eloko nini oyo memeli bango na kati na masolo ya mboka. Kasi na kozanga te koyebisa pe na auditeur na biso monene Papa Joseph kuna na mboka Australie. Papa Joseph sala tu o entrer à contact na biso po ete tozali penza na bosenga na yo pona ndenge tosololaki po na koluka okoka kokota na kati na contact na ndenge ete tozwa pe ba masolo mosusu oyo zali na yango. Mais pour le moment toyebi ete il faut tosala tout solola lisusu pona koluka ndenge nini ya ko enregistrer yo na kati na serveur na biso po ete okoka koluka oleka na émission po ete toyebi ozali na ba masolo mingi o koloba pe pona mboka. Alors Papa Joseph kuna na mboka Australie tosengi na yo penza zwa contact na biso s'il s'agit kokomela biso même na privé na Facebook na biso ekozala malamu mingi. To présenter au pays ba bonne fête ya mingi yona libota na mobimba pe na bébé oyo osili kozwa na kati na libota to pesi bino ba meilleur V ba bonne fête pe kimia Nzambe ezala kati na yo to kati na libota na yo Papa Joseph kuna na mboka Australie. Alors Monsieur Zulu Babela na banzi na masolo yo memeli biso ba Congolais balingi bayeba eloko nini olingi koloba eloko nini penzo olingi kotalisa pe na oyo okoloba mekana kotalisa ba Congolais eloko nini ezali kosala penza po ete makambo na mboka na biso e marché te. Est-ce que lisumu ezali kouta epai ya ba peuple na mabe bazali kosala to lisumu ezali kouta nde epai ya bakonzi ya mboka na biso yango wana na tikeli yota zwata na yo loba onyo sozali na yango pe soki mitune kozala to kozanga te kotindikela yo yango malobe ezali epai na yo Monsieur Zulu Babela s'il vous plaît. Merci mingi ya liboso pona kobanda na sengi epai ya Nkolo Nzambe mobateli na biso azwa lukumu po ete nyonso tokoloba lelo ezali makambo motuya o etali mboka na biso Congo démocratique. Pona yango
na lobby ete tozana kokoso na mboka tangu nyonso tu tolukaka basolution ezwamaka te basolution ezwamaka te po ete peuple congolais asepela na bankita oyo nyonso tu nzambe apesa bango na mboka oyo babengi République démocratique du Congo. Ya solo tozala mokili oyo biso nyonso tu toza bato masumu, biso nyonso tu tosala mbambeba kaka nde nzambe mutu ayebi mitema ya biso moko moko na kati na biso, na etamboli na biso, na makanisi na biso. Pona yango soki nazwi maloba lelo eza maloba na nga te, me na balosambo oyo tosambelaka ntango nyonso tokosenga na nzambe apesa biso inspiration to apesa biso mayele po ete tokoka kocontribue na réussite ya Congo po bato basepela. Congo ekoma lokola ndaku batonga sans fondation. Tango nyonso mupepe koya ifo eningana. Tango nyonso tu mindondo, tango nyonso tu bato ifo bakufaka, tango nyonso tu bato ifo babundaka, tango nyonso tu bato ifo baswanaka. Mais pona nini to continuer na makambo wana oyo ezopesa biso pasi tango nyonso tu biso moko ba Congolais toza bana mboka moko olie tolingana kaka bitumba kaka kofingana yango nde eza malamu te. Ya solo tokoko lobake makambo pasi eleki tro tango esali mulai, pasi yango ebandi kaka lelo te, pasi yango ebanda kala. Na kansi banda deuxième république biso ba Congolais totambolaki malamu te. Po il faut tolobaka vérité, sika vérité ezali il faut toloba tokoko bomba vérité te. Banda deuxième république biso ba Congolais totambolaka malamu te. Pasi wana ekota ti lelo ezako continuer kaka. Toko tika bongo te, foto luka ba moyen nyonso tu pote Congolais ameka kosepela na bankita oyo nzambe apesa ye na mboka na ye po mutu nyonso tu ase retrouver. Likambo Congo eza likambo ya mutu moko te. Likambo Congo eza likambo groupe moko te. Likambo Congo ezali pona biso banso ba Congolais. Lokola ndenge ezala ba mboka mususu. Ba classe nyonso tu ba couche nyonso tu ya peuple ya population. Bazana bisengo. Lokola ndenge biso tovandi na poto tomonaka ti na suka kuna. Ba oyo bazana ba moyen te. Ba pesama ba moyen po ba vivre pe bien. Mais pas ina biso tomona kaka groupe moko boye ezako sepela ba mususu bazana mawa. Tozangi eloko te nyonso tu tozana ngo. Mais eloko eza wana tozangi bolingo. Bakonzi mingi na kati ya Congo bakoma na égoïsme, bakoma ba égoïste. So bapesi ye esika akokanisa kaka entourage na ye, na famille na ye, bana na ye. Or que tango bapesi yo bokonzi o diriger quelque part, to oza ministre, to ozali kosunga
ba société il faut pe okansila ba oyo baza sima na yo mingi topesaka faute na mokonzi ya liboso mais mokonzi ya liboso pe ezala mokonzi nini na kotanga kombo te mais mokonzi ya liboso oyo ezali babengaka président de la république bato mingi bapesaka kaka faute oh président non biso banso toza na faute parce que tango bapesi yo responsabilité il faut yeba koasime responsabilité wana soki okoki koasime responsabilité wana te ezali te mokonzi ya liboso moto akoya koyebisa ke sala boye yo bapesi yo poste ministre ya économie sala makasi mpe obokisa économie mpo kote nyonso tu ekokende bato nyonso tu na couche nyonso tu basepela eza kaka ndakisa nazopesa soki bapesi yo responsabilité ozala gouverneur yo mpe sala maso tu na bato oyo ozokamba na ville wana to na mboka wana couche nyonso tu basepela kasi oyo tozomona na Congo bisengo ezaka kote mosusu bato bazosepela te oyo kuna na pasi oyo kuna na bisengo eza malamu te c'est vrai il faut que intervention ya nkolo nzambe po ete banso masalama na bolingo ya nzambe epai mosusu biso moko bakongole tozangi bolingo peuple congolais azangi bolingo na ndeko na ye congolais tokoma bachampion ya lukuta bachampion ya barimer bachampion ya bajalousie tolinganaka mpenza na ndenge ya solo te orke na bamboka mosusu tomonaka soki babengani bato mboka wana songolo bango basala bolingo bango na bango yango mpe pesaka chance po ete nzambe afungolola bango po bavivre malamu likambo te kote touti eza mosika kote tozokende eza pemeni mais il faut biso moko d'abord bana Congo bakongolais tomilengela tolingana toyokana tosala bomoko po nzambe afungolola biso na mboka na biso ba église tondi soko tali na balabala moko okomona ete ba église tondi me ndenge nini nzambe azozwa losambo na biso te azoyoka balosambo wana te parce que baconduite na biso bato biso bakongolais eza malamu te tokamata hypocrisie totianga makambo ya nzambe orke lokuta epai na makambo ya nzambe orke nzambe alingaka ndenge wana te eza pasi mingi baprofeti batondi ebele babishop basoki banani batondi ebele me lolenge nini bazokoka kobimisa makanisi te bape po bakonzi bazwa makanisi wana bameka kotia ko pratique po mboka ebonga il faut solution toluka ngo biso moko toluka solution na bamboka mosusu te tokoluka solution biso moko bakongole mais ya liboso il faut bolingo ezala na kati na biso bolingo ya solo ya lukuta te totikaki motema mabe totikaki ndoki totika jalousie kala kutu ezalaki kindoki eza kosalama na butu mais sikoyo na Congo kindoki ekoma ntina moi bato bakomoloka alors ndenge nini mboka ekotambola malamu ndenge nini esprit ya bakonse sala po te babimisa baide ya malamu mpona peuple na biso ya Congo
parce que mon peuple kaka etambola kaka mon peuple ya mabe oyo eza koentoure peuple congolais malamu totika makambo wana ya mabe ya koyina na biso ya kosala na mabe kofundana kolukana tokoma mutu ata eloko yango oyebi yango te yo ndibi kaka osala yango pasi eza pasi mingi. C'est vrai ti sikoyo mikolo oyo toza na kokoso na mboka mais tozoluka solution ezomonana te. Tokomi koluka solution ti na bamboka bapaya mais solution ekozala na mboka bapaya te. Solution il faut ezala kaka na biso moko bakongolais faut toluka solution au lieu tosalaka bakilomètre na bakilomètre mpona koluka solution ya Congo, mais il faut toluka solution na Congo mpo nzambe apesa biso nyonso tu na kati ya Congo. Mboka Congo eza na nyonso tu. Richesse ya Congo ekokani na mboka moko te na mokili. Tina tango oka nazoloba biloko baminere mosusu ezobima na Congo ekomi kopesa mitema pasi bajalousie na bamboka mosusu. Soki biso moko tolingani te lolenge nini mopaya aya te po atia biso trouble, mais so tosangani bomoko mopaya po aya kotia biso mbilinga ekozala te. Towelela intérêt personnel te, mais il faut tozala batu ya kowelela intérêt ya population mobimba ya Congo po te batika kosala bana Congo mabe koboma bango pona nkita na biso moko kotia bango ba désordre songi epai. Tozala mayele ba politicien mususu kutu bazofuta ba vio po bakana luka solution na mboka wana na kotanga kombo te na mboka wana, mais or que biso toza na mboka na biso moko eza wana pembeni kaka ya capital musika te epai solution ekokomonana, mais tozotika mboka wana tozokona koluka solution na mboka bapaya. Congolais asa muto ya kokopie mboka mususu te. Biso nde il faut ba copier biso. Congolais il faut ba copier ye. Il faut ba imiter ye. Congolais ako copier bato ya mboka mususu te. O tala kutu kuna basala ki boy. O tala kutu kuna parce que biso toza grande puissance. Toza la manso. Mais ndenge nini tozoko kate? Point d'interrogation. Tozoko kate pona nini? Mikolo elekaki papa Simon Kimbangu Kiangani na Nkamba alobaki boye makambo oye kanga maka na tango bato bakendaka na table ronde oyo bakangaka bamindele na bato mwindu makambo oyo basinyaka bamususu bakufa mais ba mususu ti lelo bazali aussi longtemps balobeli likambo wana te babimisi yango te pasi ekokontinue kaka. Mais alors pona nini kokonotuna ye te, pona nini kokontakte ye te? Biso toza bana nzambe, Congo eza mboka ya nzambe, lupango nkolo nzambe eyebani nango. Mais pona nini kokuluka epai mususu tokono kotuna te kuna ke papa yo lobaki, mais biso pe toye epai na yo olimbolela biso olakisa biso nzela po bomengo ezala na bakongolais.
yango nde ntango mosusu eza chance mpo ete nga mpe nabimisa yango. Alors bakonzi ntango bazoyoka mpe makambo oyo malamu mpe balanda yango parce que pasi mpe eleki trop, pasi mpe umeli mpe babimisa kaka mikanda wana basiniaka, babimisela biso mikanda wana basiniaka na ntango bakendaka na table ronde makambo oyo bakangaka kuna babimisa yango mpo peuple congolais asepela. Quelque part toza bloqué, toza bloqué. Bakonzi batuna babimisa mikanda wana mpo mikanda wana ezali mpo tosepela. Kamba eza nango musika te na Kisasa. Nayebi ke baoyo bakonzi mingi baza na banzela nyamu bakolinga koyoka makambo oyo nazoloba te, me mpo na intere ya Congo malamu basalela yango mpo solution ekosala malamu ekobimba mpo te population congolaise esepela mpo totambola na ndenge ya bien. Soki misu na biso ezaka ya kokanga mbati lelo matoi na biso tokangi pasi ekokontinue. Makambo eleki ezopesa biso pasi bitumba biso na biso bato toza na bamboka bipaya tobundaka tofinganaka. Eza malamu te, eza malamu te, parce que tango yo ozofinga ndeko na yo congolais, tango yo ozobeta ndeko no congolais, mais soki mutu mususu ya mboka muso azofinga ndeko no congolais azobeta ye, okoloba nini? Okoloba eloko te, parce que yo eza ya biso moko bato bazomona balobi bango na bango kutu babetanaka bafinganaka. Alors nga so na beti congolais kosala nango eloko te. Mais tango bolingo ezali na kati na biso, soki muntu mususu ya mboka musu alinga simba congolais, bandeko ne bakotelema bakolo arrête olingo sadini babanda kobanga biso. Et puis soki mukonzi to bakonzi mieux faut ko approcher bango kolobela bango que voilà situation oyo eza malamu te, situation oyo eza malamu te. Metango ya kofinga na kaka kobunda moya ko trouver ba solution kozala te. Sikoyo ba fongoni nzela mutu na mutu akokende na Congo a participer soko za politicien kende kuna ole tolobelaka musika te kende kuna opesa mpe makanisi na yo mpe naza kosenga mpe na bakonzi bameka mpe koencadre bato oyo baza na baide malamu na mboka. Ezali te ke mutu mpe soki aye na ide na ye ale bakonzi banganzami ide wana ekomi ya bango mutu wana bapusi ye pemene. Non, botika mutu na mutu oyo aza likanisi na ye ya malamu soki aza congolais boyoka ye epe botikila ye ide na ye, parce que eloko ekoma kosala mpasi na Congo ntango okende na ide na yo ale bato wana bazwi makanisi na yo sans bazala na base ya ide na yo, bango bakomi kosalela ide wana ekoki kosimba te, parce que nkolo ya ide ye nde mutu azaka na base ya likambo oyo ye alingi osala. Alors nga naza kosenga systeme wana na Congo emeka kosila mpo tomoni bato ebele bauti mpe na diaspora
akokenda ide na ye na Kisasa ale bakonzi wana badetourne ide na ye ekomi ya bango bakomi kosalela yango sanke bayeba base ale lobi esimbi te fotozongaka nsima na makambo nyonso na domaine nyonso na politiki kaka te badomaine ya construction badomaine ebele ya santé. Alors congolais ayeba kotikela mutu aza nkolo ide na ye akende tina suka ide na ye mpona kotonga mboka na biso towelelaka succès te. Congolais akoma kowelela succès alingi te o wana agenda likambo wana di alobi nini o te mokonzi ide oyo ifo tozwa yango adi totia ye pembeni. Ntango mosusu mutu wana azwaki bakontrat na bato na bamindele to na baninga mosusu mpo basala likambo wana apres bino bokobotola ye yango ye atikali wana aza tikali na eloko te akomi na baproblème esika ye akende kozwa bacontact na baninga oyo bakoko kosalisa ye. Congolais totika makambo ya likunya, totika jalousie. Soki likambo yebi yango te tika koloba. Soki pe likambo omoni yango na misu na yo te kopesa faux témoignage te. Yo yoki koyoka omoni te me na bakongole komona kutu oyoki ezalaki boye me amonaki te azalaki wana te ye bayebisi ye me yake kotia commentaire na ndenge na ye ala na makambo mboka soki komi ndenge wana mboka ekotambola malamu te. Mboka ekotambola malamu te. Awa tozoloba boye na diaspora bato mosusu bake kuna na Congo bakangi mpe bango te baza libre. Totika kolobela na musika osala bonne idée kende ministre ya diaspora aza kuna ngana ye ngana za inter kingani na ye mpona na participer na reconstruction ya mboka na biso. Tala makanisi na ngai eza boye barestre yo comme ça totala na mikolo koya ekopesa ndenge nini. Mingi na kati ya bakonzi ya Congo bawelela kaka ye azwa soki ye azwi oyo etikali kuna na simetali ete eza mabe eza malamu te. Mokonzi akanisaka liboso oyo baza na se me ntango mokonzi azokanisa oyo baza na se te ye azomonaka libumu na ye bana na ye na famille na ye. Évolution ekoya te na mboka parce il faut continuer ntango nyonso tu tozo kofunda na biso tozoyeba te nini tokokosala na bangonga oyo mpo totelemisa mboka na biso kowelela bokonzi. Bokonzi yango mpe bazowelela ntango mosusu mpe aza nde makanisi ya malamu te aza nde makanisi ya kobongisa mboka te azowelela kaka mpo libumu nde ekoma monene atonga bandako na ye population emonaka pasi eza malamu te. Tozofunda na ntango nyonso tu na likambo etali barwandais oyo barwandais batondi na mboka na biso me bato oyo babotama na bambula wana bayebi ke barwandais mingi bakota na Congo basaka baetudia na université ya Lofanium mingi pe bazonga te na bamboka na bango bazaka na Congo. Congo a formé bato ya bamboka ebele ezaka ba étudiant na ba soldat
basoda mingi bazoya kozwa formation na Congo. Mais lelo biso tokoma kotika la sima. Bamboka wana ekomi koleka biso liboso. Même na makambo etali sport, Congo mutu aza liboso na Afrique. Na pesa ndakisa. Congo mutu azaki liboso ya koparticiper par exemple na Coupe du Monde. Mexico yo biso tozosonga sima. Bamboka mususu ekomi koleka biso liboso. Pona nini? Tozangi bolingo, tozangi bomoko, biso na biso koswana, biso kobunda. Ndenge nini tokokende liboso? Tokokende liboso te? Batu mingi pe tomonaka awa na poto toya. Bana mingi pe babotama na bamboka oyo. Mingi pe bazosala na ba institution ya bamindele. Babotami awa bazosala ba institution ya bamindele. Ezala kolikabo ya grave te. Nyonso tu ezaka koyokana. Soki toyokani tobateli ekolo na biso, tobateli mibeko na biso, nyonso tu ekozala malamu. Na ndenge nga nalobi ke likambo ezokanga biso ezakaka na kati ya Kongo kuna, esengeli bakonzi batelemela yango. Bakonzi batelemela yango po tozwa temps ya kokende liboso. Tofongola mitema. Soki tango mususu nga nayebi bien batu mingi bakimaka kokende kuna na kamba kuna pona bamakambo baza nango mingi. Mami yebi ndenge pe na solo baboye, nga pe na yebi bango pe bazoyoka nga bayebi. Me pona likama mboka, mievo tokende po ezali kama mboka. Soki bolingo okende kuna te, centre d'accueil ya nkambo pe ezali. Papa pe Simon Kimbao yaka ni bakoko invite ye, papa yaka na Kisasa, tozana makambo ya kosola nayo. Ako ya na ye po mutu wana simplicité na ye. Toyebi yango. Ezaleli na ye toyebi yango. Aza mutu ya lulendo te. Akosala nzela akoya bokutani bapolitisien bafongola mitema batuna likambo wana na utoloba oyo ya likambo bakangaka na tango ya table ronde kuna basidaka likambo moko oyo pesaka mindondo ti lelo batia boye moyete batia boye moyete batia boye moyete mais likambo wana babimisa likambo wana ezana ko likambo ya pasi te so mikande ezali basidaki ndenge nini. Bo pesa yango, bo bimisa yango, bo molimo mosanto pe afokola nzela. Nga na lobi, me zanga te mutu na kosala yango, na pesi nde makanisi na nga, soki bakonzi bakon yoka nga, manamu pe basalela yango, pote kimia ekota na mboka. Biso bakongole pe totika makambo ya koluka bokonzi tangu pe oza na yo na ide moko te. Parce que okokende tango ya ba election tomonaka batu mingi asombi ba t-shirt, asombi piodi na masanga kaboli na batu po ba vote ye. Tango ba vote yo ke na parlement kuna osenga meme mukolo mususu te oleka na tribune kuna na micro opesa likanisi mingi kutu tomonaka omona cameraman azolakisa ya lala na epongi
mais yo zola la pongi na kati ya parlement mais bavota yo mpo na nini mpona kaka kozwa ba 15 000 mpona kozwa kaka jeep mituka mpo yo tambola nango député mais opesa na yo ide moko te na parlement oloba no likambo mpenza ya solo te na parlement eza pasi mingi soki oza maçon tikala maçon soki ozali professeur tikala professeur soki ozali journaliste tikala journaliste soki ozali cordonnier zala tikala cordonnier mais biso bakongole tokoma kuna ezopesa bien biso nyonso toke kuna bongo bamosusu oyo batikali bamosusu batikali baza na eloko te ntango baponi mpe yo ntango okende kuna yo ntango ozozwa bambongo na yo ozoyeba teke no tika mpe tolobela bamilakisi tika mpe tolobela basoda tika mpe tolobela bafonctionnaire bovandi kaka ti mbanda na bino esili bokei non liboso ifo kolobela nano bato oyo bazangi ntango bolobeli bato oyo bazangi nsima nde bolobeli oyo ya bino me badepute mobimba balingaka kaka balobela bango oh non 7000 eza moke ifo tozwaka 15000 oh. Tongona na biso député moko te akenda kuna na liboso wana alobi non baenseignant bazozwa mbongo moke bamilitaire bazofutama malamu te bafonctionnaire bazozwa mbongo te il faut totala likambo wana tomona te tomonaka na biso te eza soni eza pasi mingi na kosanga bolingo na bapeuple na bino oyo bavotaka bino nakanisi na mbala oyo makambo ekobongwana opesi candidature na yo lakisa biso projet de société na yo lakisa biso projet de société na yo avant to voter peuple congolais fo afungwana misu soki mpe bakotika kopesa mpioli batika na bango me lakisa biso projet ya société ke ngai soki nakomi député nakosala boye nakosala boye nakosala boye soki mpe okomi wana osali ndenge yo olobaki te fo bakanga yo batia yo na makala mpo liseki wana mpe esila eza liseki bakomisango liseki mpo opesaki bampioli na yo kuna ya bamakayabu na kamwa masanga bato bameli yo sikoyo okomi kuna oh ngasi nakomi awa muto na yo quand même député moko azoloba ke nga naza grand sapeur ya badepute nyonso tu nakotanga nkombo na ye te mais soki asakani un jour nakotanga nkombo na ye tala nanu député fo aloba ke oyebi na badepute nyonso tu nga leki bango nakolaka yo makambo batindili yo kuna na parlement yake nakolakisaka bilamba to ya kobimisa ba idée oyo eza malamu mpo population peuple asepela alors soki omemoni ke ozala projet ya société te ozala idée ya malamu te komeka kotia libaya te mpo mbala oyo ekozala benda bikas radio zumel 1000 azali radio zumel 1000 alobaka ne vérité totali kombo na yo totindi na radio zumel 1000 bokontrole mutu wana soki aza mpenza apte ya kozala député baide na bino
tobanda kotala yango avant même ba voter totali ozala projet de société te okoleka te tolingi bato oyo baza na projet de société azala universitaire te mais soki azala projet ne ya société ya bien bakonzi bakoadopte mpo mutu wana azala il faut mpe bokonzi etambolaka na milieu nyonso tu na couche nyonso tu na basecteur nyonso tu na baterritoire nyonso tu esakaka teke oyo kaka batikalaka na kisasa wana bango na bango kaka te tina intérieur bagarso ya mayele bazali mingi bajeune mingi bakomi mayele me bazangi moyen mpona kobimisa mutu tokoluka façon mosusu to tokosenga na ba ONG mosusu bambeka koede bagarso wana ntango ya vote baede bango bakotisa badossier na bango oyo baza na projet ya société ya bien ata l'État ameka koedaka bango mpo te babimisa ba ide na bango malamu mpo si tolembi vérité soki eza te na esika ekosimba te il faut vérité sikoyo tokomi na moma ya kolobela baoyo basalaka makambo wana vérité batika mpo mbala oyo epai tozokende soki oza na projet ya malamu te okotikala wana dossier na ye koleka te tokosenga na bakonzi bafongola misu batala likambo wana mpo yango eza koderange biso yango nde ezoderange population mbala oyo ifo toyeba ke ntango badepute bakomi wana population ezolia malamu ndenge eza na poto awa soso eza na prix mutu oyo ase kuna mpe akokosomba ngo me biso soso na kisasa eza kaka mpo na classe songolo roti eza kaka mpo na classe songolo te awa na poto tomonaka bakata mpe roti ndamu mpo mutu aza na moyen mingi te asomba ndamu wana mpo alia me biso kuna eza kaka roti eza kaka mpo na classe boye eza kaka mpona baoyo te tokopesa possibilité na congolais nyonso tu azala malamu alia malamu alala malamu atangisa bana na ye malamu baprojet toyokaka yango mais baprojet toyokaka mais il faut ezala en pratique ntango projet epesami bopratike mpe yango epesa bambuma nango biso ntango tozalaki na kala tokutaki ka mwa moke belge école primaire toza kofuta mbongo te bauniforme kutu ya ofele bakaye ya ofele bikomeli nyonso tu ya ofele me ndenge nini biloko wana ebunga mpo na nini ebunga belge kutu aza kozwa mingi koleka me bana classe bazotanga ofele bana classe bazokopesa bango bauniforme ya ofele mpo na nini biso moko tokosala yango te mpo na nini bakonzi botelemela likambo wana tolingi bakonzi oyo bazali na susi ya population ya peuple ngai na kosenga na bakonzi oyo bazoyoka nga soki ekokozala malamu soki bati yo ministre bana na yo nyonso tobwazala na Congo
soko za député bana na nyonso tufu basala kuna na Congo. Et puis na kosenga appelle sous programme scolaire ezalaka programme moko na baekole nyonso tu ya Congo mpona kosilisa pasi oyo eza na bakushe mosusu ya population. Busoba esila tomoni yango mingi, tomona pe mama mususu mokonzi, mama mususu mokonzi pe abota kuna na kisasa tomona pe aboti na kisasa pe bien. Me mokonzi na kotaka kombo te me boyebi. Me pona nini te basi mususu pe bako botaka kuna na kisasa parce que soki bokamati bana na bango oza ministre bana na yo bazonga na Congo bazala na Congo. En tout cas bandeko nanga ba congolais na kanisi to komona ke changement kozala, changement ekoya na mboka kimbangu kimpavita pasi oyo ba héros na biso bamona. Mais il faut ba congolais ba jouir nango ba sepela nango tolongwa nakamwa boumbu wana. Pona yebike bakoloba o wana susu nani wana mais naza congolais naza congolais peut-être kutu naza suna makanisi ebele na kati na nga mais nakobimisa nyonso tu te sikoyo po nayebi oyo basaka bamagwi bakolinga makambo oyo nazoloba te. Mais nakosenga na leta na bakonzi oyo ya leta to nakosenga na mibeko ya leta tango obimi mokonzi na Congo bana na yo na mwasi na yo bazalaka na Congo kotanga na bango na Congo parce que tango batangisaka bana na bango na bamboka mosusu bana oyo ya biso na Congo bazalaka toujours na difficulté. Mais yaye bazotanga mais tokosenga bana nyonso tu ya bakonzi nyonso tu député ministre PDG nani bana nyonso tu na Congo tokoti komona wa premier ministre apesi programme na ye soki totali équipe oyo bapesi premier ministre na baposte nyonso tu ati meilleur. C'est comme na équipe baposte nyonso tu ati meilleur. Mais sikoyo application fonctionnement ekozala ndenge nini? Ngana kosenga na bakonzi to mukonzi premier ministre soko azoyoka nga to akolanda nga to akoyoka oyo ngana zoloba na kosenga na ye programme na ye apesi eza malamu mingi ekipe na ye pe totali penza ke non baposte na bango numéro 7 numéro 8 numéro 10 numéro 5 tout baza bien. Mais tant que recensement et salami na mboka wana te ya Congo poto yeba nani aza congolais ekosimba te to banda komona ka pasi recensement soki salami te na Congo eloko moko kosimba eza te parce que il faut toyeba mais il faut toyeba congolais asa na place kuna asa na mboka boye nde wana en tout cas
papa premier ministre okende musika ngai nazoloba ntango mosusu mpe eza nga te ma esprit wana bino moko boyebi kaka mpo esprit ya kimbako sikoyo se etelemi totika buzoba na makambo etali Congo totika kidiba distraction mpo tokende liboso tozala bato tomiwelela biso moko bakongole tobongisa biso moko bakongole soki ntango mosusu bolingi nakota en profondeur me boko mpe koluka nga te boko koluka nga radio Zumel 1000 eza wana boluki nga bolobi me mutu moko songolo alekaka na radio Zumel 1000 biso bakonzi toza besoin na ye mpo ntango mosusu aza na makambo mosusu abombi aya kofungolela biso tokokolekisa su ntango te tokoki kolekisa su ntango te kongole amoni pasi mingi kongole akufi biloko wana mpe sila bakonzi batelemela yango ntango basali recensement okomona ke mindono wana ekozala susu te mpo bayebi ke soki okoti na Congo bakotuna yo me laksa identité na yo oza congolais te zonga kote outi mpo biso pele tokotaka na bamboka na bango toyaka na bavisa me na Congo bakoma kokota lokola bampuku atelemi lelo ake na ye kaka na Congo mpe akoti na ye biloko wana ifo sila recensement général na population nyonso ya Congo nde nakanisi mokonzi premier ministre okobima triomphe pemba mikonzi oyo ya liboso bakobetela yo maboko toyebi ke eza pasi mais ezaka premier ministre ye moko teke na kosala recensement ntango bapesi yo mpe poste yo mpe kende kosala makambo oyo ya bien na poste na yo fongola baide fongola esprit fongolela bana mboka basepela mpo biso nyonso tozala bien tozala na kimia na biso bongo bakongole ntango oza na likambo na yo olie kofinga te loba projet na yo pesa projet na yo mbala na kanisi bakonzi bakoyoka na poto awa tomonaka napesa exemple na France parti gauche droite bacentriste bazali Front National azali mais okomona teke bato ya gauche bakende kokamata moto ya droite bakuti na nzela makofi pu ye aza moto ya droite to bato ya droite so bamoni moto ya Front National makofi te babetanaka makofi na maloba na baide okomona te français abanda kobungisa ndeko ne français mpona politike ezalaka te d'ailleurs tomonaka ke français ta aza mosika soki asali likambo kuna bakangi ye bafrançais nyonso tu batelemi ezala na Belgique ezala wapi ezala meme na Angleterre ou bien na nani na États-Unis eza ndenge wana tombonaka bango bangunda mpe bangundere mpe baza ebele na poto ya bikolo na bikolo mais eza rare tomona ke bato ya mboka boye
baso tuta na makofi kuna kotala ote baso beta ndeko na bango moko po aza mutu ya parti kingani ezalaka te biloko wana esila ezalaka te ngana za mutu ya parti boye abetiki na nga pe idéologie na nga na parti na nga yo pe soko lobi pe tika pe nga na loba eza teke yo kaka fo loba soko nga na lobi makofi te biloko wana efo esila na biso bakongole efo esila pesa nde idée pesa stratégie na yo ministre ya diaspora aza wana soko omoni ke bayoki te lero wana ganga tala nga napesaki idée na nga mais nazozwa eloko te bandeko botelemela nga bato mpe bakotelemela yo bakoapuye yo me batalaka biso na poto awa batalaka biso pupupupu banani wana o bakongole bazobeta na banani o bango na bango bakongole oh non totika biloko wana ko totika biloko wana po biso toye na poto depuis kala tomoni mpe oyo tomona bakomba politiki mpe salama awa me toza kobunda te et puis vrai politicien ou bien vrai moto azoba wel na mboka na ye akendaka na silence mikanda ezokomama bayebi kutu teke moto wana akomaka mikanda na bakonzi mpo na kowel na mboka na bango me biso ekoma na brutalité na banzela pupupupupupu te ezaka ndenge wana te bolimisanga me ezalaka ndenge wana te mutu na conscience na ye ntango azoyoka nga nazoloba ayeba ye te oyo nazoloba eza ya solo ndenge nini yo oza congolais nga aza congolais so toza na divergence obie toza na nani ya makanisi moko te yo oza mutu ya parti songolo nga naza mutu ya parti songolo yo soko olobi problème te mais nga mpe so nalobi problème mpe ezala te eza kaka teke soki nga napesi stratégie politique ya parti politique na nga nakomi mabe te ezaka ndenge wana te tozala bomoko so toza bomoko totala oyo nga nalobi kote tozokende nakanisi bakopesa réseau ke non ndeko wana alobaka ya solo totika biloko wana ya kobetanaka na poto awa biso moko bakongole tobanda kobetanaka makofi tobanda kofinganaka nzoto ya mama kutu etikalaka na valeur te okepe obimi boyo yo bandi kofinga nzoto ya mama yo nde mutu kozala mokonzi na Congo ofingaka banzoto ya mama ezalaka te totika biloko wana nazanga moko te toza ebele bokanisa teke nga nde zoloba boye nga nde baponi ngai yo loba me toza mpe ebele soki oza maître kende na compétition totala yo yela biso médaille d'or médaille d'argent médaille de bronze mais biso tokoma basportif ya mboka na biso bakoma na banzoto ya bandeko na bango o te ezalaka te botika biloko wana ezalaka te ezalaka te botika biloko wana eza soni ozolobela likama mboka d'accord eza problème te bravo pesa mpe ide na yo pesa stratégie na yo politique kende na micro po balakisa yo pesa projet na yo ya société pesa ide na yo me kofinga bato te congolais fo azala libre ya kosirkule soko oza na poto olingi okende na mboka kuna oyebi ke okobanga te okei na mboka otali famille mpe ozongi na poto librement oyo nyonso nalobi na kote wana en tout cas bolimbisa ngai ifale kaka naloba baprofete babimi ebele na makambo le 19 le 20 bamosusu basalaki calendrier balobi ke jusqu'à le 19 mokili esili mais sikoyo lelo tokomi
ndenge nazoloba boye lelo tokomi le 9 tokomi tuna te tokomi le 9 baprofesi oyo elekaki wana oyo bato bapesaki prophète na prophète ya miyebi oyo ye alobaki na likambo ya 19 na le 20 alors tika koza prophète te tika baprophète mpe mingi mpe balobaki ke le 20 mpe eloko ekozala te le 19 mpe eloko ekozala te baza mpe mais oyo balobaki ke le 19 le 20 eloko ekozala bokendaka so na baeglise na bango te baza bato ya lokuta biso tozolinga mabe te na kongo me tozolinga bomoko place mabe ezali tobongisa biso moko bakongole babishop botika soko omoni nzambe apesaka yo makanisite ya koloba na peuple tika po etumbu ezali ntango ozokosa population ozokosa peuple na koma nzambe basakanaka nango te biso bakongole tolingi osakana na komba nzambe tolingi otanga komba nzambe pamba orke na losambo na bible baloba kotangaka komba nzambe pamba te eya kobalukila yo okopesa malédiction ti na génération 4e génération ya famille na yo po olobaka lokuta na komba nzambe olobaka lokuta na komba nzambe na komba Congo tika biloko wana totika yango eza malamu te tozala bomoko toyokana tango yango oyo te sikoyo tozoluka tokende na baélection me tofungola mitema soko oyebi ke okoka eloko te kokona owelisa kuna te mpo tokotala bino monsieur pesa biso projet de société na yo radio Zumel 1000 nzambe asalisa radio Zumel 1000 sito ya radio Zumel 1000 nzambe asalisa yango mpo nyonso tous radio Zumel 1000 aza koloba nyonso tu tomoni yango mpenza eleki ndenge bango balobelaki yango vérité ya solo mpe baradio mosusu basite mosusu mpe elobaki mpe ba vérité eza nango mais tozala ndenge wana soko osala makambo koloba te kokende na nani te devant caméra obande koloba busoba na yo après bazoloba o c'est un congolais te batalaka biso na bato ya mboka mosusu bazoloba mais vous les congolais là vous êtes comment eza soni eza soni bato mingi bakoma koyoka lingala bato mboka bamboka mosusu bakoma koyoka lingala ti na Côte d'Ivoire bakoma koloba lingala mais ntango bazomona ke biso buzoba kaka na buzoba ntango nyonso buzoba epuis moto aloba te soki alobi ale bobimi non te soki yo oza maître kende na koparticipe na bachampionnat ya boxe ya judo ya karate basport nyonso to wana tomonaka bato bazonga na bamédaille mais biso à part football tomonaka na biso basportif oyo bazongela biso na médaille ya nord te mais toza na bavrai maître toza na bato makasi ya bien baza mpe ya solo bazali bakonzi mpe bafongola maboko batindika mpe basportif wana na kote ya basport mpo basala balakisa biso mpeke baza ya solo bamaître eza kaka kimaître ya maloba te ya kobetaka bato ubie ya kokengelaka bato ya pamba na banzela te bolakisa biso kota compétition ministre de sport pesa bamoyen ezangi biso te na Congo tozala bomoko po totonga mboka na biso po bana bazala bien
mingi babota mia omona kotuna yo mais papa, mais comment vous êtes comment vous les Congolais? Ah, pourquoi? Non, mais vous vous insultez entre vous, vous battez entre vous. C'est pas normal. Et ça sonne. Heureusement que ça n'est pas moi. Est-ce que dans Moka Dabino, vous savez que vous n'avez pas tout ça? Au lieu de voir caméra, par sanité, na monoko. Tel, tolingi makamboana te, bimisa idée ya bien. C'est vrai que vous avez de la Moka. Et ça m'a bêté. Mais peut ça va idée ya bien. Peut ça projet de société, peut ça stratégie na yo, politique. Ou bien, peut ça stratégie na yo, ya discipline au Salango. Ba maître mususu pe batanga pe basali oko kende pe na ko luka musala kuna na cabinet ya ministre ba peso musala eza pasi mingi mais likamote likamona tango na ngome na kansi tango oyo tobongola mitema tobongola makanisi poto mboka na biso ekende liboso tokende liboso pona bitumba te tokende liboso pona kofingana te tokende liboso pona jalousie te tokende liboso pona motema mabe te mais tokende liboso pona kolingana bolingo ezala na kati na biso bakongole nzambe akosalisa biso nzambe akopesa biso bénédiction ntango tozoyoka na biso nzambe akofungolela biso kowelela mboka kobundela mboka eza nango mabe te mende oyo ozobimisa na monoko oyo tobimisaka na monoko soki eza mabe tika loba likambo ya solo bayoka yo okofuta mpe tike oke kuna na kisasa olobi ke non ngai na ye parce que tala boye ezosimba te epuis bakonzi na biso mpe bayokaka bato omoni mutu soki asali audience boyamba ye boyoka ye na baministère mosusu okokota boye omonaka mwa conseiller mosusu aza ne mokuse boye me mpo aza conseiller donc ye kutu alingi kutu kotala yo te mpo oyo ozoluka okuta na ministre oyo kokuta na ministre mpo na nini o bakomi kuna na papier audience monsieur le ministre mais yo oza ministre te yo oza conseiller badesigne yo mpe te o me yo lingi oloba nini pa ya ministre me tikanga na mona ministre nayebisa ye bamakambo oka naza nango na ndenge mpe ezalaka mutu mosusu akolinga amona président de la république mpo mamakambo mosusu mutu aza nango akolinga koyebisa mutu mosusu te fo ayebisa président de la république me kokoma kuna ozolinga komona président de la république mpo na nini yebisaka nga o bayebisa yo yo oza président de la république makambo onga na zango na motema nanga mpona yebisa mokonzi ya mboka na nga yango nde basalaka ntango yo ozala ide soki mpe yo oza mayele te ntango yo oyebisi amoni moto oyo soki aleki kuna akozwa ale yaka lobi ti olembi na mbongo kutu ya kofuta so taxi mpo ozonga kuna eza susu te batika babiloko wana Kongo eza ya mutu nyonso tu mokonzi ya mboka aza ya bato nyonso tu gouverneur aza ya bato nyonso tu ministre aza ya bato nyonso tu soki mutu alingi omona mokonzi botika nzela aleka amona mokonzi mpo aza na likambo ya koloba bamakambo mosusu eza discrétion bamosusu eza mpe secret akoyebisa mokonzi atali bon mokonzi nde mutu akoloba na yo akoloba na mutu wana ke kende sikoyo mona mutu wana mona conseiller kingali to mona ministre kingali ale okomona ke mboka ebana kotourne malamu bakale kozala susu te mpo bakale elekaka tro na Congo balingi kolekisa mutu te asala baide ya malamu sino te lobi ya kotambola na bajip eza malamu te Congo eza ya biso nyonso soko ministre aza wana ministre wana aza ya biso nyonso eza kaka ya mosusu kutu ntango mosusu kutu aza kaka portier me abana kotuna yo olingi omona ministre mpona nini eza pasi
yango na lobby to changer bisale to bongo na motema mitema na biso to bongo na mitema na biso po oyo tozoluka ebima mutu nyonso to aza impliqué po alobela Congo, c'est vrai. Mutu nyonso aza impliqué po alobela bana Congo, c'est vrai. Mais lobela bana Congo na ndenge moko ya bien po na lukumu pe ezala kote ya biso moko ba Congolais. Respect pe ezala na kote na biso moko ba Congolais. Oyo bazoyoka makambo tozoloba pe ba respecter biso. En tout cas, nasana esengo mingi na bato bakoyoka nga o bakondima makanisi na nga nakozala pe na esengo mingi na bato oyo bakolinga koyoka nga te o balinga toujours peuple congolais bonaka pasi ntango nyonso tu mekeba code esi emonani nzambe esi alakisi code bamususu babanolekana na makambo Kongo oyo oke olobeli makambo Kongo na ndenge moko ya malamu te omoni kaka pa babloke yo pema olekani mais esaka makambo Kongo nzambe akolinga pasi ya bana Kongo ekontinue te bana Israel oyo toyokaka soki bana Israel na ndenge ya soki eza ya solo bahistoire bayebisaka biso eza ya solo tango basekaki mpe na nzambe balelaki tro nzambe ayokelaki bango me mpo na nini te biso bakongolais nzambe ayokela biso peut-être tango yango mpe yango oyo mpo tomoni mpe pasi tro depuis indépendance 50 ans pasi eleki mingi il faut pasi wana esila mpo mutu na mutu asepela bato ebele mpe baza bastratégie oyo ezali ke ekosilisa mpe kuluna na Congo bato ebele mpe baza na makanisi me bazangi bamoye mpo baencadre bana oyo baza na balabala na Congo me baza na moye te ntango bakolinga bapusa na bisika bakonzi bazali babarriere o te sino ye akodondwa sino ye akoleka nga te tika pe aleka yo soki akoleka yo aleki yo mpo eza lokuma Kongo te tozowelela mboka tozowelela likambo mutu te tozowelela mboka na biso Congo ekende liboso un jour mpe omona mpe coupe du monde mpe ye na Congo ntango bolingo eza na kati ya biso ndenge coupe d'Afrique mpe eyaka na Congo tolingi mpe un jour mpe coupe du monde mpe oyoki o ekiti mpe na Congo po ntango bolingo ezali boyokana ezali tout est possible mais yo bapesi yo charge ya komema institution moko boye na Congo oza ministre peut-être ya place songono yo lingi kaka nyonso tu bandeko no baliaka bamelaka bien te tolingi sumaka mwana te kansila population ya se kuna bokansila population ya se tozomona pasi mpo nga mpe nazoloba boye nazalaka mobola il faut mpe nalobela babola peut-être nzambe aponinga mpo nalobela babola ndenge mpe bamosusu mpe balobelaka babola marke mpe bazaka na badifficulté mais lere yango oyo biso tolingi tolobela Congo mobimba tolingi olobela kaka Kisasa te tolingi olobela kaka Lubumbashi te tolingi olobela Matadi te tolingi olobela Kisangani te mais tolingi tolobela Congo mobimba ti kuna na suka kuna mwana Congo azali asepela moye ezali pona nini oyo bamboka oyo bazana nkita te lokola biso mais bazosepelisa bato na bango boni biso tozala nyonso tu mbongo wana ekendaka wapi tolingi congolais asepela mbala oyo s'il vous plaît congolais asepela mwana Congo azala na sourire kolelalela esila biso
soko yoza congolais olingaka kote wana babombaka batu pona bien na yo moko keba milima bakoko etelemi sikoyo 2017 makambo ebele kozala 2017 makambo ebele kozala baoyo nyonso tu bakomplotaka mpona bana Congo bakomona code otiteme okomona yango bokontine kosakana na bacongolais nazolobela bacongolais nazolobela famille na nga te nazolobela nde bacongolais ntango ekoki nakanisi mpona nayebi te soki papa Roger oza na mituna okoko kobanda kotuna nga anantanda na inspiré su makambo su mpona pema mpe. Merci monsieur Zulubabela pona oyo nyonso outi koloba tulandi yo penza na bokebi pe bandeko ba outi kolanda yo na bokebi. Me nalingi kotuna yo kaka motuna moko. Na outi koyoka outi koyebisa na ba auditeur olobi ke solution ya Congo soki bakonzi bayokani bakei na kamba nde bakoki kozwa solution to verite ya masolo ya Congo yango nde ekoki kosala ete ekangola makambo nyonso ezali koleka na mboka. Me motuna nange ezali boye. Tomonaka ba Congolais mosusu bazali koloba ete solution ya Congo ezali kaka Tshisekedi nde moto akoki kopesa yango. Po ete soki ye azwi lelo bokonzi na Congo nyonso ekobongwana pe makambo nyonso ekochange. Me nalingi kotuna na yo yebisa ngai eske ezali ya solo ke solution ya Congo ezali na maboko ya Tshisekedi to solution ya Congo ekoki kozala na mwana nyonso ya Congo azali na likanisi ya malamu mpona koyeba kopesa pe koyeba na kotonga mboka. Eske po ete Congo ebonga ezali kaka Tshisekedi nde moto akoki kopesa solution na kati na mboka na biso yango na motuna na tuni yo soko kopesa yano malobi ezali epai na yo s'il vous plaît. Solution ya Congo eza pa ya Etienne Tshisekedi te. Solution ya Congo eza na pa ya Etienne Tshisekedi te. D'ailleurs na kosenga bino radio Zumel Mil botianga émission bosalanga programme na émission mosusu. Po ngao nazoloba boye natanga livre moko Histoire secrète d'Isaïe. Livre wana ebimaka te. Mobutu asombaka licence nango. Me nga nazalango. Na kati kuna oyo bayebi. Na kati kuna bakombo ya batu nyonso tu babandako detourne mbongo lere wana. Na ba montant ezali nga nazalango. Et puis nga pe naza bien formé. Na makamba politique ya Congo muta formanga na koloba kombo eza papa Weremer muta yebisanga makambo ba secret na ba bizaleli na bango ba Congolais nyonso tu ni nani ya Congo eza epa ya Simon Kimbangu papa Simon Kimbangu kiangani na nkamba yende mutu ayebi soki batu bandimaka te papa ndenge nini makambo toyokaka ata batu mingi bakongole mingi kutu batu baka Kimbangu asala ne miracle te tango ekoki solution eza pa ya Etienne Tshisekedi te solution eza na nkamba kuna pa ya papa Simon Kimbangu kiangani badossier oyo basinyaka wana mpona nini bango balobelaka yango te bapolitisien oyo bazalaka mama mosusu bakufa me mosusu bazali mpona nini balobelaka yango te mpona nini mpo Congolais alingi information te Congolais alingi kolanda kaka musique Congolais alingi kolanda musique kaka na danse me biso tolandaka le mosusu kolala te na butu mobimba naza kolanda bainformation de gauche à droite mpona koyeba ndenge nini tokosauve mboka na biso Congo. Nga naza na livre wana naza nango nalobi bien livre wana mundele mutu apesaka yango en allemand. Solution eza pa ya Tshisekedi te. Au contraire
Au contraire. Makambo ebele so bolingi Radio Zoomel 1000 bosala bopesa ngata na se préparer pona nabimisa ba makambo mususu oyo ezali ke congolais mususu ka yoki yango bakombo mususu bakolinga koyoka ko lisusu te bambeba mingi yaka pona bakombo mususu ya bapolitien bakongolais ya bakongolais bon nakanisi napesi merci mingi na Radio Zoomel 1000 pona kolekisanga sans que vous soyez un franc. Nous avons une collaboration comme d'habitude, nous avons technologie et nous permettre de contacter na ligne. Merci mingi. Merci mingi na musala oyo Zoomel 1000 Radio Zoomel 1000 azako sala. Merci mingi botamboli bien maloba na bino nyonso to bolobaki ekokisami soki pe to koloba ke misala Radio Zoomel 1000 baza prophète. Na pesi mote mingi na ba congolais nyonso tu ba congolais batelemela pe makanisi na ngai po ete inspiration et ya lisusu makasi po to dénoncer mama kamango po ouverture ezala nasukise wana nakomba tata mwana molimo santo. Ok, merci monsieur Zulubabela bandeko babolingo boluti kolanda monsieur Zulubabela azalaki penza clair na maloba na ye na oyo nyonso uti koloba ebongo yo ndeko yo moto kolanda maloba na ye soko moni ete ulingi kozwa contact na ye pona okoka koyeba lisusu ya mingi alors ekozala malamu mingi okomela biso na équipe ya Radio Zoomel 1000 po ete biso tokoka kotia a contact na ye mais ndenge ndeko alobi tokosala nyonso toluka ye lisusu po ete akoka kolobela biso ya mingi na oyo etali bongo makambo ya Congo po ete toye koremarke ete biso bakongolais makambo mingi oyo bato mosusu balobaka oyo tonegligeaka yango wana nde ezalaka ntango mosusu source ya masolo mpenza ya kati ya mboka na biso mpe toza koneglige me oyo ya pamba oyo kopesa solution te yango wana nde tolandaka mbangu. Yango wana monsieur Zulubabela merci ya mingi na oyo sili koloba kati na masolo oyo ya butu ya lelo pe topesi yo ba merci ya mingi topesi pe merci na ba auditeur oyo bazalaki ya ligne na biso pona koyoka eloko nini oyo monsieur Zulubabela awuti koloba. Bandeko babolingo tokomi na suka ya masolo na biso tokosenga na bino bozala kaka bisika bozali na sima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombelaki bino ya Radio Zoomel 1000. Merci. Radio Zoomel 1000. Pour radio on ezaka matata. À partir ya suki ezaka suki na France, mboka na Belgique, na Allemagne. Monte volcan. Qui yango ya bien. Keba. Zoomel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki nga mikolo nakomi ebotuna nga so nakomi ndeni nga mikolo nakomi soko sakai na nga kaka nabengi ka Zoomel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na Radio Zoomel. Avez raison. Aïe.
mosaïque yoyo luzolo yoyoyoyo nokosha président Bolise tuzola sananga beto na beto mosaïque yoyo luzolo yoyoyoyo Allez, qui sont ça et ça. Jean-René Golo, Mamalantou. Papitolas. André les Sapoutiers, Adas, Guy Mabita, Alain Djaba, et Fidé de Fer. Yari Kilumbu, Beka Bangobigoko, Ko, Salut, ça se. Nono Makandila, Fier, Jean-René, Tuzolane, 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 tuzolane bayaya, tuzolane, tuzolane bayaya, tuzolane aye. Soba de Soba, Soutiat, Tuzolane, 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 tuzolane bayaya, tuzolane, tuzolane bayaya, tuzolane aye. Viva, 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 président Bacheli, viva, 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 Femabeya, viva, 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 Serge Moustassa, viva, viva, Maître Wikolo Beya, viva. Voilà, Kita Nase, Kita, Shawi Lindinga, viva. Comme. Kita, Nadimu Penda, viva. Ibal de Kété. Kita, Dafucha Peni, viva. Roger Isso. Kita, Panama ya Tambo, viva. Voilà, Fontaine Paka, Big Master. Yakeo Blaise Sasa, De Gaulle Moulouba. Horizon Massamba. Désiré Lomba Obama. Lando Batibuka, Hilaire Mabelonga, Osanga. Hubert Betamona,
bino bande kozela na banzi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzi ete mbala ya nsima biso boto ya Zumel Mil tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmil.com ezali wana mpona bino na banzi ete bokozala dossier nsima ya bangonga nde boyebi